La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple. Maman n'a. Salut, bienvenue une fois de plus, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Les News des Stars, la chaîne Abuso La Voix du Peuple, une émission où auteur mais la rabino grave actualité, ya ba star na bino et puis to ya la rabino bango moko personnellement sur l'occasion mon ami, les autres qui n'angambo ya cinéma ya mboka na biso, on a ya la bino une fois de plus l'actrice Bijou la reine, tous en ma solé bela oloba ya bosolana ye et c'est scotché parce que moi la révélation ya Miné Nezali Bijou la reine. Bonsoir. Bonsoir, toi, Vincent. Vous allez bien? Ah, nous allons très bien en Angola, Nzambe. Malgré les circonstances, mais le quoi est tout ça, Nzambe. Tout bon, na sima Nzambe asikate ndaende mobateli. Circonstances ni ya. Yo ebi mondoti. Yo nde ozo mopandisango. Ata biso to yebite, ata batu musu ba yebite yo kutoza na pona ko yebisa batu mususu. Ba makambo ekomela inga ya ndiko na nga epela. OK, to ya na biso nango donc eza parmi babilo toza mais to bana non na sango ya pasi to te perdre moko ya bino Miraïsa mais Bijou la reine na musika na tali mais na monu niveau za la guitare ne to mona ba no mususu bazaki présent na bobsek na monioté et puis ba rotongo pe ba do payer cotisation te. D'abord tous on a nos relations na yo na Miraïsa ezara nini. Bon, Miraïsa azaki yaya parce que Miraïsa ngana tala na TV. Wana bazana ba vie na ngasi ya tour. Miraïsa olamba donc to aba mki emso gogo emso to vana na seto bebisa ba kiti te ngata la Miraïsa et puis azaki na mutu première fois yo na ça dit première fois vous jouez beaucoup ma contact ezara na occasion. Andima vraiment ngati. Andima ngati. Azaki difficile, azaki pe bien pour tout le baka te que mutu soit kufi akala malam. Azaki pe na ba comportement na ye, azaki pe malam parce que na vanda na ye na terrasse na ye pe autaka Chine aya na bilamba na jouaka mwasi ya Caleb pa Major Zolozo na kenda pe na sombi biloko bilamba na défi susu. Mais so oza nyongwa ya Miraïsa faut pika donc azaki facile te to banda tourner nga to kutala mingi na les amis du théâtre pas Major Zolo to banda travailler na vraiment wana a jouer ka leki ya Caleb c'est mec nga to tourner ba film belé mais musupe na bosani vraiment donc azaka ndeko nga OK to banda ne depuis Magneto ba band cassette wana donc ça qui passe c'est un qui lui wana et vraiment puisque va te belé ba ça ba qui a monté là on est fake news mais après vous marquez tout ça qui sont on est tant va bien ko na benga yo po ba ka kufi nga sangwa Miraïsa na hôpital. OK na daki na hôpital tension ko isenga na ba problème on a kutela na ngo ya epela na oki akufi liboso za ki azobela attention ko isaki o secret o baketala ye ba déplacer place azalaki mobile na azobomba bilo mo bon donc ndo yo ko na musika tellement docteur apexenga na simba téléphone ba téléphone te et après le non yo ko Miraïsa kufi donc basanga ngo yaki il y a 7e bagarre na pesi mbote bisika azali ba bonne guérison 7e bagarre ton a donné un point noir pendant sola na que ba opérer et tout nécessaire na ye to kutana et aux appels à joli kasimba asaki accident li bende côté qui na libumu côté basala ki ba opéra kai donc makambo ezaki belenga pe na hôpital de sala ki na zo attente ya okoma na babseki ya Miraïsa na zai malade no kendeni. OK no kendeni et na cimetière isolo mori bimi e base mori salamaki na oki kombo ya Davina pour mutina na pese mbote na isusu azalaki Davina Dada
Dada na paniche mutu na na pese mbote dada pe moi la mama top ici bon so mbote audio mo etamboli ba kotonga sila après ka mambo ko uta enterrement wana ko uta enterrement te ko kende plutôt na cinquantenaire. Comment tu as d'abord trouvé ça? D'abord tu m'as dit non mutu enregistré qui en et puis kotonga na yo personnellement ko lo bani on vient ça na zongi sima non na banga bata théâtre nyonso te na ebité aliro to ke nango eza bien souté et comme bangisa nga moko na ebate na ovana nani na olia na nani ngala tuna ki dada a expliquer nga eza bongo te ba beta na boka ba solo ya miraesa ndinga zaki nde na otolo ba tout à l'heure wa zaki difficile te azaki facile te ozomona batangi pe komba ndeko na biso pe wana batangi pe komba bela eleka na bona normal parce que zaki so voiture ya David na so na bosante voiture no eza ndako na okosa nyonso to olingi na mawaka nde bamemaki soki ndeko na biso mo pasara théâtre pa collègue na biso mosusu mpona otanga bakomba bato te nde bango batransféraki bavoice wana nga amonaki eloko ya grave eza wana te parce que leti nga kutu batonganga ebele bafinganga ebele na créé lango mpe problème te bakabelanga na mibali kutu bakufa na créé lango problème te donc moi apayaki no moto oyo soki oye pembeni na ye boseki ntango opesi mokongo atongi yo na créé lango problème te na début année ya 2023 na obaki ngai lokwa na finga bato na émission te na tanga akomba bato na émission te oyo tanga kombo na nga tokóma neti na tribunal tokomi ka bongo parce que mokili etelinga ebele. Voilà, tozongi sikoyo na dossier na yo parce que na ngai tobeta lisolo miraesa na ninga akufi ti na likambo ebimaki ya bodio wana tout ça donc le bibo zo wana komi makambo oyeba moto amte maninga otambusa vi na ye mais tozongi sikoyo na dossier na yo bijou la reine toujours dans bakomo nezokota trop na makambo awa na ti lisolo mo babi babengana na famille Libota ya Belvi. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine babi pa Belvi kutu babengana yo famille Libota donc baloba kotiaka su makolo ate wana nde na yoki est-ce que retour na yo mo bijou la reine mais ça bon quand na loba na bato tant na baki na porter parole à Belvi mutatindanga te mutatindanga te ke no koma porter parole te to lobela ka Belvi mutatindanga pete soki pe na ina longwa mutu pa otindanga te ke longwa ozomona ezanga bato mususu bazana pona kopanza kaka ozomona aolingaka yazwa kaka nyonso ya mokili oyo bino bozwa te batima ngolo ozomona donc naza famille Libota naza famille Libota tant na kota ki na famille Libota mutakotenga te donc so pe na olongo muto olongola ngaza te ya kolobeze belé mais c'est pas le moment il faut nazwa ba raison la ngai. Mais ce qui est vrai, il y a eu des problèmes entre lui et la famille Libota. Il y a des problèmes qui ont poussé les conclure. Bon, la famille Libota. La famille Libota, problème exact. La famille Libota, baza pas fan. Biso pe to chapenga mu biso. To mi koti sale tinga na mi koti na na famille Libota. Nde na lobala na famille Libota. Même mambo za ya oloba. Peut-être lobby to lobby kuna te na roya ko expliquer yo. Eza concernant les autres concernés Belvi et mon côté les autres concernés batu baza tout autour à Belvi tout concernés ba fanatique. Omoni Belvi ndenga zana atinda mutu te leka finga. Leka loba boy. Ba longa moi sabat na makambo. Eza na batu mususu ba olinga ba baby sa réputation en famille Libota, c'est pas bien. Mais na yoki li solo moko boy, je ne confirme pas. Maintenant qu'il est solo moko ba bisinga ba lobby et comment pena donc comment pena des groupes donc ça dit famille Libota baza pena na ba journaliste na bango
bazana ba porte-parole na bango au pena comment que chaque fin du mois ya bozwa salaire ba futa marapena ba $100 que yo ningo za boye donc l'émission faut régler moto faut ça ba réunion ça la ba stratégie nini na régler ba tout mususu est-ce que ça il comment yo posant la carte ça comment en fait ça ya solo to za lokuta on a yo ki pa ba tout oh yo keza comme pena de manière officielle ba mo so ba $100 chaque te wana eza lokuta nga linga Bellevue mingi naza na ba souvenir à Bellevue ebele ozomona na ba souvenir à Bellevue ebele ya bakata ya bakarine pala ozo comprendre que avant d'ici biso que chaque fin de mois ndozwa non na yokate pe na na monate Bellevue azala so za na problème oyebise soki aza nango akopesa Bellevue me mingambo mokili mobimba te ya bata théâtre que oza na problème moko songolo ye faut ka salisa yo to oza na problème moko boyeta mususu mwa no fallait ba opérer to problème ndako faut ka Bellevue apa masumu te après tout Bellevue apa masumu te pa masumu nde fa sala ba mama wala po yenda za président na biso même amboze belé omoni naza ba réserve te lobat faut oza na réserve otiki bato otiki biso bien te expliquer biso pena tu ozo reprocher ni na ebisaki bato ba porte parole ba comme belé po ba finga nge belé mukolo zozo mama mukolo mwana mukebu mais lelo pe bakomi pe koloba moi ke tozaka ndenge mo nga tanga na nga bakomba batu te siko bao bakomi koloba wana bakomi ko diaboliser pa Bellevue to loba bongo bamolo ba yiniso na famille non Bellevue engagé mutu te na bibo ba o bakomi koloba siko na komba Bellevue ndenge yo ko baza bangambu mususu ti bato bangambu wana bafinga ngati bafinga ba oki ko finga siko bijou la rien to mengana pe ko solola nga ana mutema nga za nga sanduku te pona bonga makambo en tout cas la connaissance dans la bijou la rien no bandi théâtre avant Bellevue ça li succès avant Bellevue na mboka oh total la bijou la rien na TV na pas mettre pai bo sali na ba Willy Mambo ba tsakala tout ça ça des bijou la reine na nzonzingi déjà to yebio maintenant ça te fait quoi comment yo na bijou la reine union soza tu t'es réduit à comme porte-parole ya mninga na yo o azape asala musala lo est-ce que mo koni yo pe ba comme porte-parole na yo eza wana to vani boye Schwarzenegger a comme porte-parole à Rambo a comme porte-parole à Stallone to Jean-Claude Van Damme a comme porte-parole ya nani normal ozo se sentir que na poids nyonso za lango tu t'es réduit ya ozala porte-parole ya ndegono actrice pour na chaîne YouTube pour akabila ki mbongo to nini parce que je me dis non la monate par exemple Dadi Bikamba la porte-parole à Gianni to Sami Mokili porte-parole ya Sai en fait tu t'es réduit comme ça pourquoi donc na vanda la mona modèle ba ofinga moi siwana esanga passe esalanga mais yo pas actrice yo pe ba finga rayo na mona Bellevue pe na salle émission te au défendre les bijoux la reine pour yo ba finga ko ba to finga ba yo na mobali noir na mona pe Bellevue te place à celle que émission pas défendre Bellevue le kabe émission te siko yo siko za ni pa na ye po ba no le kabe émission po na ye na linga ke mingi ya linga nga mingi ya linga te po ni na émission po na nga leka na nga mesala na nga ko leka en fait pour ba tout ça t'honore pas na niveau na yo bijoux la reine ko porte-parole ya Bellevue lelo siko bato bakompe beleti balandi pe ngai ti omonke le fungole code na ngai ya balandi loka ya bien te neti boye so ezalaki eloko ya bien te Vincent na bi Vincent soki ezalaki eloko ya bien te me balandi nga te me baoloba pe te na ndenge ya personnalité na yo pena na ndenge boye neti nga banangomi porte-parole ya Frank Stemai na oimagine yango te c'est-à-dire il faut l'actrice aux actrices oui naza artiste naza maman présidente mais koya défendre mutu na TV naza maman présidente naza na groupe na ngai voilà il faut souka naza na bato ba salkara na nga pe bazali na pe na porte parole na nga siko etala nga moko nde na lobai ke ngai bijou la reine nde naza porte parole na parce que ça n'est de trop peut-être au salon on va tchako na ba film nde ba musu ba loba même pas aux anga na casting même pas pour ani
Wani, Vincent, tu sais combien de mois au Bengangate? Est-ce que tu as koufi? Au moins, il y a un Tu te remarques? Eh, mais oui. Otsanga, t'es pas, mais tu n'as pas Vincent. Tom Soussou, et comment avec qui va ça dire au micro? Non, il y a une famille Libota, Nandima Kiango. Pas tout le monde a bien vite na YouTube. Ben vite depuis Kala. Ouais, mais mais oui, c'est comme dans la caméra, on a monté ma passe pourquoi. Parce que on a surtout aux théâtre au kuma porte-parole ya mninga no naza mwana nga divan kilma na pesi mbote ya kenda penza mwana nga liboso akenda ba Dubai akenda ba Turquie akumisa e boss nanga babi so muninga zui sepela et c'est époque ya belle vie. Faut te féliciter, tu vois qu'elle est ma fleur. Oui, ça c'est bien. Mais si quoi, nga ndimi, nga moko, na munoko nanga, na kitala nanga, na ki succès nanga na sala nga moko na loba la munoko nanga. Et tali mutute, nga moko na loba nanga na zazozo, nga moko na loba makombo nyoso ya mabe wana, o ba finga nga na ndima. Si quoi boko ko tikate. Bijou la reine. Si quoi problème ni dans la famille Libota, na yo. Comme dans la famille Libota te. Base à la banque tranquille, na longo te nazali. OK. Quand on a eu sabatu, ngai moko, na lobaki naza porte-parole la belle vie. Nga moko na famille Libota. Soki na rolonga famille Libota et dépendre kala nga moko. Et dépendre na yo tozo talanga. Et dépendre na yo te. OK. Voilà, et toujours ce qu'on a dossier na musu souhaiter au police réseaux sociaux il solo ya mame pela balobi au livran de kona yo pas que des prison makala en fait ezalaka nini c'est que tu vas dans situation na nini parce que na yo ka kombo na yo pena ke yo muto benga mame pela tiba kanga e pour que des prison makala. Mais oui ngai ezalaka nini bon ezalaka nazali na point noir masala mo azana Dubai wana. So muntu kaka za kisasa donc toyeba ine so ti ba artiste na so ndie bazala bakenda kuna moi atindela nga moi biloko benga nga bina nga moi sa vidéo la za na mama ba. OK. On c'est le moi carton moko na tinde na Dubai. OK. Po jiti na kenda ka Dubai na mama ba. OK. Ne mambo zo Renier wala ba sele be mission ya za kati. OK. Et osa na la kuna numéro nete bungaki. Na yo benga ndeko mo théâtre ayo pesa nga mama boni. Batinelinga te kutu faut eza ngai parce que to zayi na vol ya 0h yebika ba air ngwa Dubai ndezala en tout cas limbisanga esi nango pe na pe zayi na ba matanga donc bokilo na biso akufaki semeki na biso mo pe akufaki donc acteur nanga japonais akufelaki mwana donc nazaki na yaki vraiment uniquement pona ba matanga wana pona za pona na kenda so basomba ba bilo nanga ndezala kaka wato sole na mata nazali na point noir to na ye pa benga mama so yenga bien na sina ye ai singa vraiment naza posa nakutana na mame pela na ebike mame pela za pa papa na biso nga jaja bino bozali pa mango do boza famille do boza batata mwasi ya bana na ngai omoni batu ya YouTube nde bazo finga nga bona bonga siko na lingi to sa nini pe na bino take batata mwasi ya bana mais nazo banga mame pela ndinga lobe na nga ke so tokutani obeta nga est-ce ko beta nga habité obeta te peut-être za ki kaka émission ga ndenge zala kaka OK ça va tout monde na kasinga habité ndi naza boye to ke cimetière mais na tika yaki na 5 tableaux ya Karine Pala na pese mbote psychosa na OK si sango na banda dans ce kanga na benga mame pela tokuta na bandal kasi nde osala na bengi pe mame pela pa mezate yo koma 50 so bo silisi salanga si nde pe na tourner na nga pe na bosani na nga tema bato bakende cimetière ba bandi ko benga nga na yo zonga na nga matete tana zonga matete ye moko mate benga mama sko boza wa pinga bi RC leki nga de na komi na nga matete o savanga pe na okemonga fula to mona ra lobi signalé mame pela
na signalé pe Maman Pela ebeke to kuta na Justine. Et ça que vendredi. Ben Maman Pela mo ebise que non Justine. Na benga que oui, na benga que. Na banga raté que. Na benga que 2 fois. OK. Na benga Maman Pela 2 fois. Liboso est raté. Après tant ayo benga nga na butu jour on est raté. Na bengi sous Maman Pela ayebaki ke to kutana moi si à vie de loin. Le jour à benga na bengi Maman Pela nga mama na tournage. Koto ya ndeko na biso musumu otanga bakomba batizate na kauka. Na bengi matanga bi ya za tournage jour auto zaki libre yo zaki na hote habité pour mesate batantine boya kaka na Willery ngalo kwa maison d'habillement na ngeza na bomo la pe maison d'habillement la bino ndenge ezala kata mususu mo ba publicité osolola na biso problème te to komi na Willery yo na Maman Pela mama oza wapi o te bovana na 155 to va na 155 wana umeli to yo benga ye na appel vidéo o komi wapa obika appel vidéo e kangara batuti mo lo ba place oza okokosa ona na Victor nzo wande oza no na ndako Maman Pela ebise binga na OK tu na chabite Maman Pela pardon zelanga na kangam na embouteillage na jour ici o bo commander on a donné nga savana kuna soki 10 000 francs abi 10 000 francs belé boy elo ezana nango ba 6 000 ba 5 000 Maman Pela va pesa iko to pesi mwana na mbonga kezwa koi oh on a na minute mkebe bat ba mais ce sont plus de 20 personnes ba vimba nzoto na bangi ngabili kam nini yango o to kangi bino kangi biso to seni Siko makanise ke musika ngabi bato bakina paka bato ezalaka abo essaye pe tongo ti ba 11h 12h OK et ça nga penza bien ti ko molinga na bakoti so na ketch mo wana bakoti bino nyos biso na Maman Pela na ketch wana to pusani kaka ba mweza na kondireza ba beta ba casino boy to vanja bijou la reine yo star akala somba masanga to mela bo pesa $500 po to yisa bino muto akangisi Pela nga bien bon da ba pusi bino pemeni ba temisi mutuka to koti na kati ba wana na bato ba ko kanga bino bangon bazaki bele la msuku bando tambwa makolo ba beta ka ba code na bango tu pesa $500 pour voir ce moto. Après batigi OK, après batigi bino boken. Tu pesa $500 pour voir ça biso moto bakangisi Pela. Donc bakangi Pela bakangi ngate. Nesko Justine yo benganga moi sa vidéo. Oh la reine, ngabi mama, to surtout ki kabwe batu ba yo kanga. So te yo zano na problème te, ezaki de likambo Pela ngabi ambo. Likambo yo salinga ngo. E bela ba comédie basé belé. Ba comédien basé belé o kutu bo lia kala bango bo mela kala bango o utiliser nga boy o bakanga Pela o ba mizate nde bato ana o bokota to koti o benga bato to benga ki bato to kokai ko benga po batinda biso $500 ngo bato pe batinda kite ba mona o ka mutu soka alinga kufa ba mona ngo nyoso tuka théâtre nde ko mo auto benga bi lokola bazolinga ka mbongo malambo kende peso yo bafunzi Maman Pela dossier za po na parka Gombe ne to kende na parka Gombe to comme na parka Gombe ba chena kashonga bite papa bozela nanu tamsu ba otinda mbongo ngo to solola bato banzo benga na bon le quoi za ki na tournage nde sala ke no tout le monde asa nini ayeba ke bakangi Pela po nde ko mo comme filme o andosa sa filme wana benga ki tanga benge Pela ebise ke bakangi nga yango mona ke batu nyoso tu bayebaki o basala be mission pe bakomosa ba analyse ya jour wana lekenda ke zongi ya bijou la reine ateke Pela Jida. Qu'est-ce que tu peux rassurer aux gens aujourd'hui que aux agi complice te ya moi si à vie de loin parce que kolobara ke na ebaki te bat barolo ba pe ke ezali cop na bino ni balé bon yo bimara loro ebelo roté après maintenant Vincent nga na koki kolobake nga na yebaki te na okolo so eza bongo ke nga na yebaki na lobi bongo te bato ba onzima ope ba onzima te banzimi te mais na kombo Nzambe ya sikatenda na yeba eloko te
et l'autre côté donc à ça là j'ai mon oui et puis la esprit belé biso mo kutu ba matete bani donc il découte cette façon que sola na ye on dit makutu ta ko sali kamba bongo ozomona tant to komi na parquet na maman bango ba yo yana grand frère na ye mukonga mama ko mona yo boy na mambo sali na ndima ite c'est moi la discussion noté tanti limbisanga kaka loko elekaki na ndenge na yo boy na bonga bisko bat bako sala nga ba émission abibino bo mesana na bino ba finga bino me ngai na mesana te ozomona ba finga nga mabe boy oui là je l'admets aussi maman banga bingai kutu na ngande mutu na fundi bango na ba journaliste mususu na ya mibale na ya basi dossier na bango eza awa na parquet mais bino na bino bopota na pourquoi leti bino boza ba semeki batata mwasi ya bana na ye comment batu mususu ba finga na bango za problème te mais bino bokokota ba bo protéger bitu ye poza mwasi na bino na ebisi mama o mezate loko mokili mombeye bike déjà bokangisi boki ko bimisa bon ekendaki wana mercredi wana to bondeli na comme koyisa bango chaque kongo pa ye wana nani abengi te ba papa ki ba benga mutu nyonso abenga ki be bakata ba Karim pala ba bondela ye te akoke makala et puis na noko na ye moko abi eza na batu mususu kutu ba sepeli ndenge na kangisi ngabi omoni batu mususu wana soki epelele la zui problème balukelo peut-être yo yebi batongo bien te ozomona eloko pesa nga kaka pasi yango wana et puis na bandeko mususu oyebi vraiment likambu bien te avant que ça ba analyse faut ko tunati faut ko yeba likambu na source mbala moko bo bandi ko finga do ba finga nga na niveau moko zéro nga na côté ka epela pona $100 impossible. Pour provision, ça n'a pas $100. Ateki pe la poche provision. L'osso kaka 50 kilos neza. So sombi yango kaka na bidon na mafuta mbila la matungulu. Matungulu kute kokate $100 na ozo $100 pour sa provision. Na compagnie nzamba zo kanga ye moko ayebi. Il paraît que ba salaka émission pas Yves Pan. Ba maman bango ba loba ke non la reine aza innocente ayebi mambwana te biso nde mutu jouisa ki e. Ozomona ngana yebeka lelo relation na yo na mama peleza nini na pe bimana non na moni epela te na yebite zela na yo ba utiliser yo inconsciemment pour bakanga mutaki ne prison makala mutu ana ki prison makala ti abimi yo tikala oluga ite alors que yo mutu benga na téléphone pour problème comme là ngam na benga rai na yeba ite ke problème comme là epela na yeba ke to ke ko sa vidéo ya pe so to bengi journaliste moko aye ba sala émission ma pe la ko biso ki journaliste azate na ko sa na téléphone nga na pesi pa ndeko nga mobali ona na koto na finga kiye po to tshana se kutu ndeko nga mobali akomela nga message moko esala na bien te c'est mieux to tshaka na se andima ki na ye le même jour wana ngala ngala kufa okotu ne barata webso nga ko kama leti ba mamba bongo na kokate banda na botama ti lelo so na lali na revango ti lelo donc na tension na nga e matin jour on to zaka na epela ti 22h30 ti 22h30 na tiki epela nga na ke lobi nango samedi fallait na kende kuna ndeto kala mbaye na ye na komi kaka na Willery awa tension matina eka na clinique des anges docteur nesingo tambo andeni oko kufa nde bakanganga ti ba makamnyoso ya matanga oya banani nazali na ngaka wana sala une semaine et demie et barata kuta komo gangela nga babuibui ko bondela bijou so kimia attention po isa koma bena bazan de luka kimia bakolo makambo ba otika la yo kokufa donc bana na bota mana na mona likamba bongo te mais quand même obenga ya ta na téléphone mais to bande ko solola ti to bande ko solola oye tant akende ki parquet ni babenga ni prison téléphone mutandao ya bango mobile na ye to bande ko solo ba solo pe na papa Eric ndenge ezala kaka
ozomona monika yongo na oloba likamutango eza biso na biso toza ndako moko te so le problème ezali bomoyeke moto ezopela wasani babenda akoni tango yo bakisi isusu na mbongo mo boye sala boye muto sala epela za ndeko na to bandine lelo te tokutanaka tomelaka yaka bafeti nanga to ya lelo te epuis ye moko penda aza wana soki bato bambrie te ayebikelaka na kosanga mabe te ozomona nzambe kaka nde aza juste siko problème na yo ni sona fâché na moni fâché do finga yo kuna soki libundu soki nini problème ni na ebiete oyebi fâché kalombo te ça na bobo ça na biso boulete ko afinga nga mona batuni yo alobi yo azani soki mobali yo za soki lokola soki nini c'est là la que émission c'est une émission nangina tout na rara peut-être boza na problème na ye nga ileti bandeko nanga mibali problème eza te ya basi kuna na problème te et bon siko ya mibali no za problème comme bozotanga nde na yebi te yebi fâché kalombo te fâché kalombo le bani non mon a bien te Vincent mon a bien te siki na rara siko ye la façon oboya ye simba téléphone okala yo na déjà nazo mutazo tanga komba bijou la reine yebi te professionnalisme ekotaka donc yango nde sala leti nga na problème ya mutu te comment yeba ko tuna kombo na nga na émission akelo ba soki abi nini libundu na munene partout et puis na munene moko ya souple na munene ya dirabolente na famille na nga nyonso otali noko ya biso Patrick Mutombo Kamba mbinga mobali apôtre Joël Kamba mbinga mbali bana nga tala ya bango nyoto to ala mbinga to ami nene ya mabete ke no likolo evimbi na se nini te okofinga ngai na za mwasi ya muntu okefinga nga za lipopo za libundu na ndeni ngana to swana te to bunda te donc bozana likamo te na yebi kutu te mamu to zolo bakutu na yebi kutu na kombo te siko na okeza na problème na ndeni soki kutu kombo na yebi te bongo siko na okeza na problème na ndeni parce que ça va venir nini bino ba boza censé peut-être boza la robe éducateur à masse mais on vous retrouve na ba biloko moko boempe na sangande na leka émission na tanga komba mutu te eloko nde na éviter yango wana na finga mutu te na ki porte parole na nga na ye na lobby oza si yo finga te yo bato misa video moto finga actrice mo pe amune na mboka na finga ni non omoni Vincent to fa de émission boy bato bakoma ndeni bakoma ko kata ngana ko finga mutu ngana mwana nzambe mais na mona ozotanga kasi zela ngana yebisa yo te Vincent non journaliste atunanga question nayebisa ngana bandi musalo lelo te bato bazofinga ngai ngana mona bato musunde bakota na monde ya théâtre ozolanda kofinga mutu ndeti garçon na tangi kombo na nga afingi nga directement ezanga parce que bijou la reine na théâtre ezanga tango na ofinga mutu boye kutu ndeza par exemple na tangi kombo ebakata oyebake bafingi mais tango na expliquer que nga na yebi bato bakota na monde ya théâtre bamisu bayaka ndenge nini ndeza kofinga kofinga te bazoka be mission na nga wana bakata lokwa bande koluka matière ezalaka te batieka yanga nga finga mutu te Vincent donc actrice oyo baloba kofinga wana donc lelo ebisi biso na tete natika nga na fingaka mutu bakoloba nde contexte nezalaki siko nini kasi ntango baofinga nga yo tu olobi na nga nini osala succès oki okumisa belle vie te tu bato baloba yango baveza mwana moke ngana ndima na nga aloba na nga na mama ya 85 ans na mokolo te koloba bolamu ya belle vie eza bien biso nyonso loba bolamu ya kasi nga eleki te mais sikoyo babika osidentifie binga na komi porte parole ya belle vie epuis nalobango kala bonne nouvelle mpona bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na
élément oyo ndeko na bino Vincent na ko la bino. Bonne nouvelle les amis, neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela muso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na sima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluba kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na daril mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na sekuna meko kitango ti na sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sur 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, sur 25 ozali 4,500, sur les comptes courants, après une année au tango et commis peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamongo bénéfice commis parce que ils appellent à 4 investissements. Donc, pour la bande ko bazana posa ko tonga banda kuna bango ya ba rêve na bango parce que les qui chassent zo fongwama. Pourquoi pas ko tonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango ezala? Pourquoi pas au bon mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate? Et surtout que les espaces mo déjà développé bande ko mingi bazala banda awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour na kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contacts na lobi benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat ba do sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kene déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici
La Voix du Peuple, cadeau to libino yango pour l'année 2023. Merci. Nanzima nanga bongo papa. C'est que sera batu poani. En tout cas. Voilà. Quand la linga mutu moko ba yini ba koma ebele. Ngalo bango tabo sangani bino nyoso. Boko kangati bolonga ngati. Pona za nzambe. Yona la patronne anoka. Ngalo yaka kino liwa. Kino liwa po aza mabete. Moi sa batabo ya ne ba problème. Ozomona to ndi mape batu te même quand on sait que la politique na bango ouais baza mutu ki me osala ba succès na ba théâtre musala ne loba non c'est que la politique ngata na chaîne nga Vincent so ba abonné no ba kokota pe mwandambo ça les chaînes hein la reine Bijou Chanel la reine Bijou Chanel batu olinga la vie du public la voix du peuple la vie du public à Congo na la voix du peuple donc il faut s'abonner à la reine Bijou Chanel to ça ka musala on rende to ça la kaka et loko sikezate ka ba star o bolingara bo mona ba on la reine Bijou Chanel infidélité de mariage sili donc bo mona pièce mususu ya bien très bien boni papa azabien qui m'écoute bon problème avec qui fait ça na lobi qui me contre mon peuple bozwara ba bandoko déranger couple na bino ne ba mo lo ba o tout ça o bonnet tout ça émission na période lobi problème na esila nango eza ba mo yo ngolo ba nga plus oza ngunga zata kuna te qui me contre c'est-à-dire que pression besoin qui a bateau ba ngola ba ko ngolo ba makambu tout ça o bobo esila nango qui me contre ilonga lobi ka yango wana na ngasa ngotu na mamba gingombe kasi nenga na ya wana te Sango panzani pona tuna dio bongo pona yoka réaction mais sango zo panzani cela yona gingo mezani pa lobi il paraît que moi ce n'est pas menacer na matete ezani na gingo mbana mobility ngana nani yo moi si femme mariée ngana moi si gingo mbe homme marié siko ba benga msone moi c'est na mobility yaza mobali ngana moi si toi moi c'est na mobali oh kasiti yaza mobali nga na mwasi gingombe na ba film na nga azanga raté tant que azanga na groupe sans souci abanda yo ko komela nga ba film ou 2 ou 3 ou 4 gingombe komana camarade nanga c'est mon ami c'est ton ami gingombe papa est bien ayebi niveau amitié na bino gingombe mobali na yo ayebi niveau amitié yo na gingombe yena mu papa na gingombe ba camarade siko merdi aza petite sœur nanga merdi moi sa gingombe petite sœur nanga siko tango batu ba oloba ke merdi ayaki et puis batu tinde baloba mamba batu bakamusanga baye ba source te nga vana na matetete. Oh, comment vendre pas les qui na ye? Alain de la gingombe ba sauce, gingombe bomili bala, ba bengi mwasi na ye ayo. Bosa ba analyse bien. To boy bosa musa na binote. Bosa la loka ba Vincent ba sala. Ya propre, sans polémique, sans rancune. Nzamba o mema bino vi mulai. Donc bino ozoya ozoki saka bat na motema. Donc en fait c'est ça le kuta. Mais oui. Et ça le kuta makasi. Ya pamba moroko ba esimbite. Bilinga pe bimisa moto. Mi donc omoni nakolo bandeni. Omoni bandoki Bazanda pasteur na biso Moïse Mbi yemba.
soko moni muta aloki na butu esimbi te na tongo sani olekelo na internet donc esimbi te ta mokie esimba te o azali na mobali moko ya poto mobali wana mobali na kokanga banda kinduma na ndako libala na sa kinduma ngala muluba parce que bazo tonga yo ki ondire yo comment on conception na TV de yo za nusu za na bino soute na na pe ngala na muluba ngala muluba baluba bayebi chibao chibinzi zali ah ici là te bokoko chibao ici là pas mais ça bokoko na bisayo chibao ici là te de yo za boza chibao na bingasko yo bitulisa pas mais na bien batu babosana ta bango baba mambo na tomona ki na mobali boy akufela mobali boy abimana mutu boy elo ezanga ki bapesa nga banoko na bango na ba papa bango na ba papa leki na bango parce que nga na ndumba mokili mobimba yanga c'est quoi kitoko o batu nyos balinga yo ngani mobosana tala na batu mususu ta mususu vraiment chata babongo bobosana batu ebele bobosana batu ebele bacha ka bongo si poani bacha ba bongos poani kasi te baza pe mibali ti basafari bamibali baza ebele no bakufa fale bacha mais yeba ezalaka a camarade ngai eloko na oloba il faut koyeba korespecte bato ok ntango bosala baémission ya kofinga bato ntina kati bino boya badocteur te mpo bosala bato baopération faut quand même bozala na respect ata botangelaki mosala yango ya kijournaliste yango te ngai nalobaka mutu nyonso atangaka nkombo na ngai na ndenge ya mabe justice ya nzambe kaka lobaka onyataka mabele oyo te ata oza na poto eza lola te un jour ozalaka na besoin oyo okobosanaka koyaki sasa ngai mpe mabende liwa toza kaka tokutana. Voilà. Mais dans l'ensemble, tout ce pays, namoni kimia pene koti mkolo parce que à un moment donné, vraiment le bonheur bino, on même peut stimuler la polémique. Oh il y a le bill Bellevue, il y a le bill ici là. On va recréer, mais on irait depuis un certain temps kimia koti na mon mutu na mutu sara musala na rendez-vous na. Mais tant au total émission, les a au fingat. Autant de titres te. Namoni ba poison. Mais oui. Ce qui ba lobi, ce qui muta loba qui ba chila qui est poison, ce qui nini. Omoni Vincent des aboy. Moi ça bat na côté l'été. Na côté la été nzamba oyo kanga. Azala msusu, oyo mambo de renyaka fingi boy. Nazala na braza. Asilika mabe. Atinda mutu te. Atinda moni Bellevue so banda ko tinda bato. Kende balobaka futa bato. Ah, il y a qui ça so. Muta futo chaque fin du mois. Mais au kata bilamba na nzela. C'est fala d'attendre 100 personnes libanda bate na bosa restaurant ne baoze la. Ah! Pour le long la gishasa musala $100. Musala $100. Le sang plein. Ne biso tala kaka bata maboma baza. Bata maboma baza. Mais là on a na oyebisa bino boye bango ke musala biso théâtre toza papa moko. Maman moko. Merci na papa masumu na ndenge basali nini tosali nini na biso bureau na biso ezali bureau à NTPC na NTPC wana na ki solomo ke babi cette fois-ci bo banosenga sous ba cotisation te sur mutakufi bino mo bo mi prendre en charge ah basenga kaka musana biso za matolo ti muzika na bikara na matolo fesa seconde na yeboe lokwa basali bureau to au pesa mbongo te. Te mais solo mon avis que babike ba ukati ba makambo. Tokati to sali bureau na biso etali kaka biso moko. Etali kaka biso moko. Peut-être muto akoza mieux placé à ko expliquer mambo eza pa masumu. OK, na olu. Pa masumu na papa ntsakala. OK. Ba ko expliquer bino pona nini bureau déjà ezalaka nango. Faut changer pe stratégie. To finga ma pe mingi. Totonga mape mingi bazaka na kesi te baza boy bastara mboko bazelaka likamusoko kwei cette fois-ci donc ça une organisation bo miso en charge mais oui OK batu pe fo bakola babi muto yo
azala amuto akoli mazaka la makanisi ya ba mike donc tika la ra bon OK tant ozo kola faut changer OK donc biro mo zawapi eza na Victoire wana na Bianca et kangama na Bianca wana eza wana donc bureau ya ANTPC ANTPC mokili mobimba ba président Lombe ba papa Ntsakala tout le monde ba Gabriel Bolembo tout nyoso si le loba bimisa kana emono vivant to bazongisa oh ba bimisanga na ba lisolomo ba biba longola ka yo soki nini soki ba ozo tambula ba série ya ba loba ke na fingi mutu bon et non normal parce que naza mposa oloba mabete franchement très bien ngai na senga merci pour na ANTPC pour na ANTPC so nazwa pe chance ya okuta tamsu na mama Olive mama waro eza pe kana ANTPC très bien parce que président Masumu azawana président Lomba azawana ba Ntsakala ba 16 oxygène bazawana donc tout ça la mambo sentiment to kokota ndako mobo so tu le pango mobo okoti le pango monique o pe ba na kindoki na bango mo ya famille oyo esimba ngate mais le pango mususu okoto wala tina ba mire ba bamba donc naza posa oloba mais c'est pas le moment parce que naza na préparé 28 ans de carrière nanga fa na fetongo na moi oyo na ozila kaka mamba okare simba parce que na oluka salle moko ya bien po bango ba yaka po batonga kasiko na li mamba kotonga lisute na oluka salle moko ya bien donc là tu viens nanga Paul Moutou ba nanga alukilanga déjà salle na pese ba mbote belé ya Willy Michel apisenga na zela kaka po biso to vivre ka boy to yibite to sengi babi matche 77 senga ba opesa mabende ko yiba mabende ko makabaka bandenge ba bambaki nga ba nga babaka nga ne kulusu na akabaka bate. Voilà. Merci beaucoup, Bijou la reine. Tom sur la sous-émission la Bisso. Je pense qu'on a tout partagé, toutes les actualités concernées. Yo, lobby, calamité, bah, on film, mami, bah, la chaîne, yo, bah, s'abonner. Et bien, la reine Bijou, la reine Bijou Chanel. En tout cas, na groupe nanga awa. 17 ans déjà, il y a un groupe nanga. Na répété à kaka n'inter matongi. Pas PDG Malos. Donc, il y a une victoire, on a mercredi de 9h à 14h. Mercredi, on a vendu de 9h à 14h. Maman présidente, yeyo. Donc, groupe Oumela, groupe Boti, Bakoko, na Bakoko. Donc, taza, moi, si mon il faut vous féliciter, parce que, vous avez un kunanga alanda abinote. Et puis, nazo le canal numérique. On a appelé madame Kiki Kibambi, famille Kibambi, Mobimba, bombanga 17 ans na numérica. Donc, c'est que nous sommes ça bien. Si on a bandé ça bien, tu es ça ba. Aïe, bikutu ko jouer te. Donc il va bombanga parce que yo ebi papa biso Kibambi chito. Soko ke na bilo moi mabe na chaîne ozalate. Parce que nga nazo mérité banda tropicana na zati le groupe le temps de la grâce. Yangai. Donc naza besoin ya maman, papa, acteur, actrice, boye belé na Victoire wana kaka. Ba numéro eza wana so bengi ata pa Vincent ponga moyena pesa numéro eza te. Nenga na bosana. Omoni to ba makambo ya epele ye ba kuma ko mena singa. Obenga nga ba 0 msu ba tongo to ko boma yo to ko enlever yo to ko sabu. Mais na moni makamba ngo ezongi. Okay. Donc nazo tambola nazo nanga na mbongo ofuta ba soda te po ba tambola nanga ba kengela nanga me ba konza mboka bosunga ngai naza vi nanga penze komi ya nazo benga bazo mina so ba bomanga ba ko enlever nga je ne sais pas au violer yo ko enlever kaka bon après ko enlever wana tam su ba ko sa nga ba rien nanga ku se beba nango bozwe loko te ese bebe loko malonga bozwa te nga na baki soki problème ezali soki nana nyongolo na butu to ya moi to ya ndenge nini benga nga luka famille nanga nga na mwana lemba mwana matete toza na ngina numéro 40 mage matete toteka na misolo pango et puis star abomba marate partout bokozwanga soki na na problème na yo kende fundanga batindela nga convocation boya kozwa biso te nde bozwa ki biso na mamepela po wana bato bakokufa
botindela nga convocation na oyana yeba likambo nini oyo bozo benga nga na butu bozo menacer nga ba menace de mort. Très bien. Merci beaucoup Bijou la reine. Bambote pesi na nani tous cette émission na biso. Bambote Nzambe. Pas Vincent yo. Bon. Na pesi PDG Paul Muntu. Merci vraiment na ba conseil au Pesakanga PDG Pablo Kini les grands déclarants na kati ya Luanda ba bien fungolo l'hôpital munene na Luanda wana donc bana Luanda boza déjà au CPLA ya Bruno Lubika babi azaka na mbongo propre. Merci ya Bruno Lubika pour bi au kota mamba 28 ans de carrière na nga ya Théo Zambota mutaliaka dollar elalate ya Willy Mouchen code mondial wana moni ya Laurent Sokoko pembeni ya Willy Mouchen Godé wetu venanga Godé wetu koko nanga ana Paris Ogisha Kamba na Jean Petit Manga ba na poto wana ponga pe famille nanga nyonso ba na Suisse donc tozape quand même donc Empereur JP Lumbala mukonza ba déclarer tout na aéroport wana beau-frère nanga anniversaire neza le 2 septembre ya mama Véro na madame na eza le 9 donc eza la pinda sombele somo donc na pesi Olga wetu na Belgique ma copine ya bunda kuna abi poto eza na ba réalité la reine ba tout ba finga abino mais na keka na funda ba on a la police mais ni beko na pesi Totine Diamol camarade nanga za na Londres za na Kisasa Totine Diamol moi c'est kitoko Totine Diamol donc y a papi piana mukondi papi piana babi honorable babi c'est le kunatika c'est le défaut y a papi maluku donc na habité donc il y a Josco 4x4 na pesio bambote belé ya papi Moussoui président Jano Binanu boss Eric Mandala 28 ans de carrière nanga na ba boss na ba vie bo soutenir la reine Préfina Minimbu Tegra Besolo na pesi ba nanga Divan Kilimal wa ba sala nzambe nga bota nanga nga wanga na ba nanga te ba nanga so ba lo ba François Kanisa Mundele Divan Kilimal plusieurs enfants tabota ba lebele yo kate Divan Kilimal donc ça Kilimal Tegra Besolo Wina Minimbu donc baza calme bele Fanny Odia boss Eric Mbamba na pesi mbote Jimmy Kankou na Turquie petit frère nanga propre Lekem Muzikana donc ça fait papa mbote quand même c'est boss Eric Mbamba ok c'est ton époux bah ton époux c'est ton époux azon militaire mbote français français dans l'ambition so ba le 27 juillet 2024 dans la martyr na concert et après Mike Kalamba yoya mais oui non ya na lingake mingi de kolanga muluba na lingake mingi pasteur Mike Kalamba ba bonne chance na martyr voilà merci beaucoup nani ke décevoir biso te po mamba nzambe batbara na bango mamba nzambe batbara na bango to mona pe ya papa biso walesa et le cas peut bien ya vient nga Félix Wazio quoi na pesio penza ba mbote belé courage na yo parce que mingi babanga ngo mais yo ndimaki vient nga monstre d'amour kombo na continue livre très bien Majabu Rafiki ezali konko ya bana oyo ba bazo yemela nzambe donc continuez à regarder ça dans les différentes chaînes partenaires na bango bazo lekisa yango et merci na Bijou la reine pour la temps PC biso merci à équipe technique na biso Paouzia et ça yo dari de wanté ça Jiva Zolandonga merci na ba de retour en tout cas tous ces émissions na biso na clip ya ndo na biso Chamberlain ya Kaloazo cartonné ya Rosanate na Afrique d'ici donc sangonae il faut comme la biso na Kinshasa tout dans la clip na merci bye. You say you want me like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nangae, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need
that you make me feel good. I wish you know. Come closer, let me make it happen. Baby, you know. I promise you, girl, we stick together. You gonna be my #1 lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Nakisanga nzela motema na yo, ngana kota na mona paradiso. Elenya supa dongo dongo, bavembo lisani. Elenya supa dongo dongo, batena nolemo magrese. So baby, make me fly. I can't wait to see. I promise you, girl, we stick together. You gonna be my #1 lover. This our love will last forever. Hey, take it out. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. You say you want me, like I want you to. You say you need me, girl, like I need you too. Usana pembeni nanga, let me give you some love. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Come kiss me, girl. You say you want me, you say you need me, girl. You say you need me, girl. You say you need me, come kiss me, girl. Come kiss me, girl. Gambela na internet. Déjà le nom et l'exhibition sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo, pour na famille na yo, pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer wa mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko, pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notiki la bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango. Donc bobenga bango, bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons. C'est-à-dire, bah, assurer le nom, biloko au sombi et puis bah, assurer le biloko de ma place où il ressemble à Mathieu Kende. Donc, nous, ça la donne en Félina, nous, ça la donne en homme de veillard, la bonne Aulia, bah, l'osso, bah, semoun, bah, huile, tout ce que vous voulez, bah, miliki, en tout cas, Bengi Bango, car on a numéro na PC. Et ça, le cabo sérieux, celui Vincent Lobby, c'est que rassurez-vous que bah, mes appels correct. Je pense à les jours qui viennent. Tu la pays spot na bango ba no à tout moment. Donc même ça na Gambela na internet au sombi biloko na oza la poto tindika mbongo na yo et biloko na comme après maman leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien Gambela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à l'Ikamongo, Tobeni Gambela na internet. Naturel. Dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est na CRMTA
ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka. Bah qui si oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon pour le traitement, il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou associé gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons dulci cheveux, pour ça il y a huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allés na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez dans le diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans le zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans le sensifos, où ils allaient malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans le méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empesema palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium où ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex où ezali ko bombisa système ya papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila où ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon où ils allaient tisane na biso ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où ils ont un problème ya kubota. Tous allez pe na diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.